Merci beaucoup à Georges Congolo. Cette belle chanson a fait énormément plaisir à Calvin Kabila, cher ami, cher frère qui nous assiste au travers de cette émission. Pourquoi pas Clairette, Tarabiso, BBC, Biche Toussekou, Banaïna, Institut National des Arts, parce que Bicho nous a animateur, le chroniqueur de musique qui est solo, parce que formation de l'Institut National des Arts de l'INA. Mesdames et messieurs, je vous avais dit, on aura recevoir Tosha Fulankanda. Il est en face de moi. Très bien habillé, toujours très calme, toujours beau. Bonjour Tosha. Bonjour Delix. Ouais, pareil, Nangapé, Nazane Sengo. Carlis, bon, ça a tout le monde qui tire à l'élo, Tosha Fulankanda. Mais on est à l'aise, Oh, rien à dire, hein. Nzambe nanu liboso et puis makambuto elandi na sima quoi. OK. Nzambe na liboso. Na sepeli ba otala au travers le monde, au travers la place des artistes, sur au pesa ba imbo kanyes tumbote, na ndi ba moni présence ya Tosha Fulankanda. En tout cas, merci Delix. Na pesa mbote na ba fan tout ya Viva la Musica, ya Papa Wemba. Ba fan tout au balinga Tosha Fulankanda, les bassistes Liswandeke, Phoenix. Donc on peut ça bambota trop. Donc mango koto na bino bayaya. Kandenge zalaga. Ça fait combien de temps vous êtes en musique? Au sali bambula boni na minduli. Et bien bisa biso likabo za nango. Et la kandeni. Poko malelo guitariste monene, toute la ville en parle de vous. Et zana Kinshasa, et zana Mboka Vampire. Il parle de Tosha Fulankanda, donc artiste professionnel. Ouais, on a sali plus de 30 ans dans la musique. Wow. Ouais, plus de 30 ans pour la bandango trop jeune, j'avais 12 ans. Là, on a bandaka, on a la première CO à l'époque. Donc, les lobos, on a vu la musique à sali 27 ans, donc non, qui en a 28e année. C'est ça, jusqu'à présent, jour pour jour. Ouais, jour pour jour. Donc, likabo eza likabo nzambe. Nzambe ne mutapesanga lindanda. Donc, lindanda ngo yango wana pena. Oui, basse eza instrument moko nga na tala ngo instrument moko eza autre donc na musique donc eza percussion. Eza en même temps pe comme rappé instrument harmonique. Donc eza na ba rôle ebele et jouaka surtout na biso ba africain boy omoni biso za bato neti toloba na lingala bato mbonda Afrique donc basse na biso ngande na réfléchissa yango pe na ndenge wana. À part guitare basse, mais c'est même chose ni nyomega aussi pour tout ça tout à part simba clavier na mekara clavier na betaka batterie donc na mekaka donc na betaka pe ba guitare nyonso accompagnement et puis guitare solo mais instrument pena de prédilection na ngai c'est la basse quoi. C'est la basse. Est-ce que vous pouvez reconnaître ba bassiste oyo yebi a danger ba beta bi batika ba trasta bango o bino bozola na banantela ko suba ko tanga ta ba 2 3 4 5 ba guitariste ba sela bino benzela. Oui parce qu'on dirait M sous net singa lelo na zo comprendre on dirait M sous ba zo bossa bino et pourtant ba vrai musicien déjà mien de bino de ba technicien ba to ba ça na bino bo sa musique. Est-ce que vous vous rappelez vous citez lenga ba to opposa ba que quand même na wo ba PM sous moi ba modèle le pe pona yo. Ça va tracer pour un bassiste. Un bassiste. Aux abeilles, on bêta fona quoi. On fait un bêta local. Et puis ça, on bêta til le pas inspiré encore de plus. Oui, basé belé, vieux Pinos. Gauthier Mukoka paix à son âme. Oui. Godé le Fombo. To bisi Bambote belé. Gabi Wadigesi là. Le grand bassiste jazzman et un grand maestro basé belé ba vient na biso ndenge zaki ba vient deka na OK jazz ba vient na Flavie Makabi ba vient belé ba vient na biso ba Jomali ba vient na biso ba oncle Bapius Motingia donc Guy Wanzambi donc ba bassiste. Vous avez le temps sur la même sur la mort mi balemisa tout beaucoup temps comme ça. Oui.
l'air nazaka jeune wana nazali so na bimin chic nanga natanga na collège Bosembo collège Notre-Dame oui si on a bimi na kotaka avenue via via Flavien Makabi bassiste au jazz na kenda repa na ye la mso na ketalo mona mkomsusu na kekuta kuna pepa na ye na kutani na vieux deka au grand bassiste baba benga kilo Congo na kutana na ye pe wana et puis ba vieux wana ba pesanga ba conseil belé donc na yoka pe presque ba bassiste toi Congo ponga na mona na biso ba congolais na mona na biso ba congolais ndé en tout cas arango ezali quoi et bon la génération na yo zo reconnaître pe ba oya yo pe na génération yo otala ate maso paso beta ndeko paso beta likio paso ya bien kasi yango na génération nanga na tangi ba lofombo ba giwa nzambe pati basse wa beta na quartier latin baleki na yo bazo ya lelo na baleki nanga lelo ba Michel Bass ba Airbus basé belé ba Jérémy Bass so ba na obeta et pas pasteur Moïse la réserve de l'Éternel au début tellement bien ouais donc très très bon bassiste baza surtout na génération lelo en tout cas très très bon bassiste baza neti Kevin Lofombo mona Lofombo azoya pe bien donc ouais vous avez voulu moi na binoti te mona na biso ye na métier na biso mazoya na ngope bien azoya na ngope très bien ngana opesa bango ba félicitations eza Congo en tout cas il faut ezala kaka ndengo wana po awa pendeza plaque tournante ya musique africaine quoi. OK. Merci beaucoup tous sur Fulanka na c'est même notre dernier Noël venu en 2020 tout partager en yo to 4 en 2024 avec non vous en êtes tous sur Fulanka tous sur nous les à côté na les à 4 au travers cette émission. Yebisanga ndo raconte na yo tayibi na ngai. Na kuta na yo à tout moment na papa wemba la bandole ainsi de suite raconte na mbala liboso na papa wemba ezarandeni. Et puis pour intégrer la vie à la musique, c'était comment? Ah, eza. Dengo pesa bi Al Pacino ba makambo ba nini. Oyala ba ba ria yo a intervenant mon kile baluka. Ouais. Si vous avez ça inde. Yanga eza mo histoire mo mulai po ngai oncle na ngai Mavuzi. Clément lelo azasu na bomoité. Oncle na ngazaki pire petit à colonel Jagger, pire petit ya vieux beaucoup le papa Wemba. Siko oncle l'air vieux a osala idée na pour un orchestre ba jeune pour asala nouvelle écriture. Oncle a betelinga li solo a betel pe colonel Jagger li solo. Colonel Jagger pe a intéressé vieux. A intéressé vieux déjà batalinga déjà na ba bande vidéo à l'époque c'est ça na ba image Yangadios pour wananga na obete pangadios na chef d'orchestre Yangadia bon pendant 4 ans donc succès nyonso Yangadia donc il y a au sala que Ngadios tozui kopa ya mikili Ngadios akie biso tikali à partir à wanande non bassiste moto za pour ça bassiste jeune azala na orchestre o azobeta neti kilelo nde tolobaka po kilelo ngo ezala na ngo peka kilelo ngo siko master nanga Ramazani azai master nanga déjà depuis et pas bagato to bana ozala za na bagato bivins oui ouais Ramazani non na ebi tosha na ebi place ni tokozwa pe tosha donc à partir à wanande et comment ikena pusani liboso na ye na beta bon le roi vieux Pinos bazaki na Gauthier Mukoka nga na moni nga esika la ngezate simba na ngote nga il faut na beta na nga na Zaiko polo omoni biso bana cavette to bana omona pena ke non Zaiko photo beta na Zaiko po Zaiko beta kaka na kimpwanza wana musika na biso te donc na bana omona ndengo na ti destin esali kaka ke nga faut na beta na viva la musique fona beta na viva la musique ba ke ba sala album wana esenga pena doité yani album nouvelle écriture esenga doité il faut zala ya jeune bassiste donc ba moni pena ke non il faut bassiste wana azala kaka yango no moni nga na kota wana ovandisi makampetti ouais na fandisi makam première fois na kesola na Telecel na ebango ba Telecel wana ezalwa koni bo ezaka na coin ya na Oshwe ezaka na Oshwe
tokena colonel Jaguar wana abengi vieux beaucoup na sola na vieux beaucoup mais mokolo wana ezalaka esengwa danger papa Wemba donc ngamona okamwa donc na papa mais oui papa Wemba donc yo sola vieux beaucoup na sola na vieux beaucoup zwa guitare na yo déjà okendaka kuno bandaka esalanga plaisir à danger jour wana obike façon na faza mais et beaucoup télé sur wala les télévisions beaucoup télé vous faire affaire mokoto kutana na vieux ezaka to répéter na bobongo jour ango rep na bobongo ba vienne nga balingo tikelanga baste bazobeta obike répétition tikalika nzembo moko ya rep na moni pena via non botika pe tosha beta na yokai mais jour wana mais on les a entraînement jour wana vieux confirmation certifié alobi na secrétaire na biso ya sérieux na vient nga Jess Nembanza on a pesa bambota trop Jess yes via bimisa mbongo na pocha basela nga passeport yo na remema ko na poto première fois tokutana première fois via sala geste wana wow ouais omoni yango na tilelo na za reconnaissant ya ozala la première fois kutana bi yo fois même la poto bimisi mo sele passeport basela nga passeport dans ce beteke au saralate mais yo ebikaka okubula ila dia saralate yo ebikaka encore tawana mais ezaki mystique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à travers cette émission Place des Artistes. On est avec Tosha Fulakanda, la bandi, tout ça, la bande de sous plaisir, la biso Nangambo, il y a Brazzaville, la biso de Nairobi, na Kenya. Là, je profite pour saluer Gilles Sana, le plus beau de la diaspora FIFA. Ma salutation est belée, yayo. Tosha Fulakanda, les lots, on vous traite de tous les mots. Aux égoïstes, aux chefs moko mais aux fula ka ba misusu ko étouffé malheureusement le ba belé na komola soki bato ba départ et sami belé na vivre la musique nyoso ka Tosha Fulakanda aux ana biso travers cette émission il biso qu'est-ce qui ne va pas les gens bazo les ka na ba plateau bazo lo ba yo moko personnellement communication to dialogue na artiste à vivre la musique comment ça se passe to chicote l'équipe makaso zo nga ko del boulot nata mom kito zo serré makasi tout ya no la biso bon nga ekamusanga moi trop au monde na ba phone ou bien boye au monde ba master ba obenga to solo là mais so ba komika liboso caméra awa discours échangé donc ezana ngope problème te na ebike mutu azarane kaka satisfait mutu tuna mukili sala prévoana au mona mutazara satisfait mutu ata osali nyonso au mona yo ebikaka biso bato na lobika bato na te biso bato bon nga bato azala satisfait ato sali ndenge ato pesi ndenge nini mo eloko mo mukeza kaka za o mona kaka ata ozwi osali muziki ya lali yazo sala makambo na ye yo sali muziki olali to sali pe na muziki ozwi pe moto ye ya eneka kotia voix epesi ye pe makambo makambo tout mukolo mususu omona obosa nango kaka po aloba o aloba bon eza problème te surtout badini o basolo bango eza yango te bon nakoya kateka toloba naka pendant 7 ans batu Tosha namona ngo boloba Tosha mais bozoya na bino pe bayebiti bayaka concert à vivre bayaka concert à vivre podium pezaka nango ka ba mati bayembi to sepe balebi bala balé na bango pe bala romona akeipe bakena bango abesi bo frante dimpete rien olandele bete ouais to namona nango pe mabete po nga mutema nanga nazaka na posa tozaka toujours ya osangana batu baebi place donc soki dépense ça ma la vivre la musique ça nango yo te ça bango moko na ebisio mutazaka satisfait na makambo tu mutu biso bato nga place na zaka na linga discipline ezala pour vivre la musique eza orchestre quand même et ça plus de 40 ans donc il faut ezana discipline nango ekozala wenzete ekozala te oyo azosala boye oyo wana eza makambo yeta osala fois sala nini epasaka ndenge wana te place discipline eza te
eza pe place au mona nzamba ozalati. Mais neneti leki na yo ndeko na yo biscuit les écoles abia ya ki na chanson na yo za chef d'orchestre. Yo za na privilège que la priorité que on s'attend des 3 chansons parce que vous êtes le chef. Mais ya na nzembo na yo nzembo wana opesa oleki na Bob Jamsket. Banka abimbo wana ko bali ba kabolo 2 personnes. Il fallait quand même opesa quand même aura net yo za na responsabilité. Opesa quand même responsabilité wana. Non, aza jeune frère on alingaka trop. Oui. Na yebi carrière. Yeba bi alingaka trop. Na yebi carrière na ye ndenge e ya na viva. Na yebi na bo koloba mingi po na koko ya koloba te soki ndenge nini na yebi nzembo eza nzembo na bango mibale po tolobaki les 2 animateurs botia nzembo bino mibale basala nzembo place ni na pesi bob abi pesi bob ya nzembo na eza œuvre d'esprit bo sala nzembo bino mibale nzembo ko zala mutasali nzembo ayene na ba parole oya pe na ba parole koleka masa na yo oyo bino bosala mu panzio na biso yebi to ebite biso zeleka nzembo ye ya bino mibale ebimi problème eza le problème eza na ngote de binzo problème eza na ngote problème moko onga na mona na ezate ba bida c'est ce que tu sika yeba mo pesi ntema mo bimba te nanu salamate ya solo salamate na viva est-ce que somo nango dans ces asika ya ba pesi nzembo bango bavandi ba yandwa parce que yo mokonzi bokotela bango ta bango te olinga ba nouveau venu ba nouveau recrue mais bango batakala ota bango non album wana ezaki album hommage album hommage un album wana la voix du maître to sala appel na ba grand frère tout au bazaki na viva la musique Bastino Paridi Manda chante pas aki Nkumu na vient biso personnam le général de Fao oui l'assistant na grand frère Luciana na grand frère na biso pe joli baki amen ezalaki album hommage na album on a pe tolinga tout les musicaux il y a vive la musique mutuna muta participer à Tianzembo pour kaka album hommage ndenge zalaka msoko Tianzembo un jour pour les langues moi droit na yo ndenge zalaka si donc yango to sala ndenge wana ba animateur bon botie loko binomi balé ezala yo parti pris na 400 ezaki na ngoti ezala pona nini donc kabula ino bango normal ezala bino botia chanson ba ilo chanson et puis ezala certifiant ezala pona nini bango nalinga bango trop po na yebi nini onga na salaki mingi kanga muna sala ngoti na yebi mingi ga yene muna sala mingi nga penza muna sala pe mingi lelo soka animation ya na viva eza bulanga wow eza bulanga donc so animation ya na viva bul na yo oui nga muna pema pena na Portugal to pema na Portugal premier tournée na biso ya nouvelle écriture oui na fanda na Portugal na ebisi bango to beta po bas nanga façon ba vibrer et ba senga foi ya na animation moko boye ma animation ngo e ya na ndenge ya uniforme bleu blanc te onga monde na bana oloba tizi ezaneti ba wengete ezape lokola ba orchestre musute ezala lokwa biso vive la musique une forme ya vive la musique ya vive la musique non yango mo na réfléchir so ça ndeni pour créer yango pour pesa ko kasi te na réfléchir siko na master moko oyo ya zaki master na utene depuis promise musica na ena ye depuis pangadios et pour promise musica to zaki ba kaluji banani bamboshi banani na promise musica onga na zaki président donc il leader na bango oui nandega mabete te nandega mabete ba masatu ba ebi na promise musica orchestre Kasavubu ti na comprenaki que ndenga na obeta bo fo mutu moya oselanga asala animation mais ezaki batu bandimaki te batu pe balingaki penza te que Al Pacino mais eza papa wemba mutu atiaki poa que Al Pacino ayaki na nini à partir Al Pacino yango moni ba animateur tout baya ce test intégration Al Pacino c'est une personne ba famille ba sona biso ezaki nini parce que yo lobi ba na couleur à vivre la musique donc il faut imposer mutu moko au pesa pe makam so ta ba yaki so ba to hôtel Al Pacino ezaki nonde
touti tourner toye mukolango na keluka alpa na palais na keluka na palais to fandi to sololi to bimi place to bana ozwa mwa moko na sololi na masalanga moko bedi eyale na opesa bambota trop na bisi bedi comment lettre ya nini ya demande ya alpa na demande intégration alpa tino na viva la musique muta comment lettre na bedi eyale bedi a commis lettre et puis le roi biso dans une semaine to kende Libreville lettre onanga na ozwango na opesa ngo ya jesponga te muna ko opesa ngo po bana maiso ba moninga muna pesi yango mbala mo yebika ndenge c'est boti discussion na Lisbo akuna donc awape so resali ndenge na pesaka lettre ya jespa ki pesa ngo via tangi via moni pendant que non bon nga na moni ata boya yeme bokoti senanu so ke to moni simbite nde aozalate après on a biso to travailler album Fulangenge to travailler Fulangenge mais ba chanteur comme to ba sala animation alpa chanteur na Fulangenge nga na bengi na tongo moko na palais to fandinga na bime ba animation to bana o sala o ebimate wana to bana o sala na ebimate yango nga na lingi o no sala na promise musique to pa ngadios ebimate ba tutsengele ba nini nga na bi yango photos wango to tiango na album ya vie ndenge salama petit na répétition to zo beta seben s'il vous plaît papa wana ngam na tombola musapi na katio beta s'il vous plaît non papa omoni awa seben ndenge beta alpa zana ba animation o akoko tiape epesi makambo via mais toyo kati mais alpa boaka même mukolo wana mais zala danger histoire e banda yango histoire motepeli histoire e banda ndengwana et puis yango no mona pe ba jeune frère pe ba ya ngana linga bango tout OK na linga bango tout mingi po tout le monde atia pierre na épée na viva la musique c'est ça en tout cas amour faut zalara moko quoi. Merci beaucoup à Tosa Fulakanda malbaki toko na sepe bunde olobi olinga bango mingi. Nous allons retourner à côté de la régie va tout avant de proposer la chanson de Tosa Fulakanda et puis on se retrouve juste après pour la continuité de ces grands magazines Place des artistes pour faire plaisir à la bellissima Clarette l'Institut national des arts toujours focus les accotats les akati donc dans ndenge on sera naté Tosa Fulakanda akosona biso pepe akosona biso avec son âme donc non conflictuel suivons ces clips et puis on se retrouve après pour la continuité de ces grands magazines Place des artistes suivons. Et là je profite pour saluer de big salutations à cette grande dame grâce à pédiatrie, depuis votre résidence, depuis quelque part. Là, vous êtes en train de nous suivre. Pourquoi pas à Clarette Kassanda. Merci à l'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville. L'excellence, joyeuse Noël, bonne année 2024. Pourquoi pas à l'honorable Mélie Florent Tiba fils. Tous en Fulakanda. Oui, Délix. Avant noir sur blanc, ma vie. Très belle chanson. Ouais, merci. Pourquoi cette chanson, ma vie? Ouais, bon ben ma vie. Ce sont du vécu ou comment? Non. Non. Tu m'as une histoire au tien neuf. Ouais, eza ba histoire au tomo na mingi na ba makambeleka na ba bolingo. Donc tomo na ngo yango no mona na mekotsango na loyembo. Donc eza mwasi ndenge ka ezalaka. Histoire mwasi moko na mobali na ye mobali akeye atiki na mwana na maboko. So malobani ni sunga yo mo pe na kati dans cette chanson malwa oui ça le plaisir malgré écriture nyo c'est ça yo mo o yo mo toucher na kata ya ndimbo ma vie côté mo yemba bana nyoso na la vie ba chance ko kokana kate pona nini Fulakanda ekokana asali nini aweli nini e mwana mama donc côté wana en tout cas et tout ça pour na salini et tout ça monter mais tout ça ba chance ba to kokana ata si que au travers de cette émission moi éclairage moi muke
cause à vivre la musique aux chefs. Mais attribuez-toi là, noir sur blanc. Qui est votre album? Comment vous avez décidé? Tous les ans, caca. Ne bat barolo ba. Tout qui beau continent n'aime de tout ça là. Qui chef n'aime de tout ça là. Non, eza qui chef nanga teza juste carrière nanga. Na sala banzembo belé, na sala banzembo lokola. Et déranger vivre la musique até. Ata mukolo mote. Na sala banzembo lokola ba paradoxe. On a le bambe na yemba mbetseke ko mpena na ngai, na sala banzembo lokola lamentation kamuke sukali. Na sala banzembo lokola ba mère malu obunga kini bambule belé. Donc na sala ouais. Na sala na sala donc na arrange na album mais na sala mukolo moko te album nanga na 27 ans de carrière nanga na décidé kinga na bi quand même 27 ans quand même na sala ezebele na sala album oyo album oyo na faire participer baninga nanga pe à vivre la musique donc eza album oyo et puis banzi monyo c'est ça ba carte de vivre la musique banzi monyo tout bêta ba mère malou et simpa tout ça hein ba paradoxe on a ningisa ba Congo mabe oui donc il y a écriture en c'est ça y a eu moko ouais yango do monique titre album au titre nango eza noir sur blanc donc na noir sur blanc na ngina la kisa oyo nyonso na prena na vivre la musique batu ba mona ngo pe polele donc ba mona ngo noir sur blanc quoi donc il déranger na vivre la musique té liso na mère Amazon ndeni administration tout ba famille parce que bango to mo banga bango yo keni bo batu on a ndenge moko ego déranger te pour vivre la musique déjà ADN nango eza nango modèle wana ba grand frère na biso nyonso ba leka na vivre ba saka ba album oui et déranger raté et bongo yange déranger nini bon bandaka bo pa motepeli bon omoni biso lingaka vivre la musique ngana za musicien ya vivre la musique ba preuve yango na la kisiango papa mbaza azate lelo 7 ans mais biso za toujours na vivre la musique tolo baka ezaka rose te mais pas si pesali na bisengo pesa mais toza wana tozo supporter ça sera pour l'année prochaine 2024 oui au mois de janvier ouais. Dans l'album au mois de janvier ouais album nanga noir sur blanc eza pour na 27 ans carrière nanga na vivre la musique ok biso to souhaiter une bonne chance to nga makile bona ezala penate au travers cette émission c'est quoi programme à vivre la musique ezande neti lelo oyo lelo tout à l'heure oui tout à l'heure tozana bar Kimpwanza place oyo tokutana na so longo biso tout na Kimpwanza donc na obeng ça va fan tout ya vivre la musique donc na ba nostalgique pour lelo lokola na minuit to ganga Noël lokola to ganga Noël donc lelo na obanda to bana obeta musique ya vivre la musique depuis 77 donc depuis 77 bandeko babolingo to banda wana bokula kati to suka na ma vie to suka na ma vie invitation est lancée à tout le monde ezakande na lobaki jise kimweni le marteau qui écrase donc ozangate bienvenue dans 5 les rassembleurs kozangate Andrex Kabasele Messe Proctor BV Bwisu Mokonzi donc ndeza wana tokutana na Kimpwanza na oloba pe na Jemuke puissance donc Jemuke puissance kozangate na bengi ba fan tout balinga viva balinga to shafula kanda donc lelo awawa minuit oganga Noël merci mesdames et messieurs biso bozona na biso na ville ya province ya Kinshasa bozona na biso na Afrique bozona na biso na Paris na Bruxelles na Luxembourg na États-Unis na Portland na Mende bandeko tout bazota na biso na bandi ne bandeli na début année 2024 bon ta la rétrospection mais biso tout auto sali à la place des artistes et à la place des artistes ils adressent nos fronts il y a ba technicien makasi ya mboka Congo on a tonda bango botondi merci à Padou Bombusa pour cette confiance, merci à Daniel Chisungu 3CD, merci à Georges, merci à Rigen, merci à toute l'hierarchie de la CNTV, canal numérique télévision, matériel à Malonga, visibilité à Malonga. Donc là, je profite pour saluer notre patron, le PDG,
par excellence le boss Alexis Moutandango, pourquoi pas à notre DRH, M. Guillaume, joyeux Noël, bonne année, à Cédric Loalaba, tout, à travers cette émission, Jenny Bukusa, Jenny Bino, tout, Bamote Ebele. Tout ça, nous chutons déjà à la fin de cette émission. Et ça a plaisir à toi parce que tu m'avais dit non, Deluxe, je serai là. Moi, je vais venir. Je vais venir pour répondre à certaines questions. Au retour, il y a pour répondre bien. Et ça, c'est plaisir à toi. On a besoin de vie. Et continuer la musique, mais talent na biso et côté kama. Dans les banais en Boka, na Congo, ça nous fait tellement du bien. Et le gars, au tiki biso surprise, au Bangisinga, Noir sur album. Dans quel état d'esprit osons constituer, osons construire cet album? Et puis, biso banan bakoya quoi intervenir à part battre FIFA. Moi, l'isopé moi musique athée, parce que ça baninga la vivre la musique athée. Na ba groupe mususu ça ba collègue, on appelle baninga bi osola, mususu ba kutoko ça la chance to ka ba na noir c'est blanc. Oui, surprise et ozala. Oui. On a olobana nous sikote. Oui. Pour son lobi siko ezala ngo sous surprise. Ils ont sous surprise, vous avez raison. Mais surprise et ozala. Surprise et ozala po eza album moko eza donc album il y a carrière nanga quoi. Il y a 27 ans de carrière. Il y a 27 ans de carrière donc non ça ba fan nangai ba fan tout ya vive la musique ba fan tout ya la bonne musique. Donc base là-bas yo ka album ango eza album moko nazo salango na condition moko bien pe na salango na ba texte nazo koma na komi ba texte moko o eza très bien ba texte moko o ezongi sabatu pe na musique na biso ndenge ezalaka quoi. C'est ça. Merci mesdames et messieurs batou ozolandanga donc tozo masoto proposer ces clips ma vie et puis tu ozonga pour toi citer pour l'émission na biso. Salutations à l'artiste, ça va depuis tu as félicitations pour cette chanson. Merci. Ma vie. Donc c'est lui le prochain invité ici dans cette émission Place des artistes. Encore une fois pour faire plaisir à ma mère chérie Caroline Tambi, je vous propose encore cette chanson thématique comme ma vie pour faire plaisir à Calvin Kabila. Suivons.